la muna basango ya ngonga beti ya mokolo ya lundi 15 avril 2024. Sima mwata ngonde bolandi bolai ya basango. Tofumwe basango na ngambe d'activité ya Premier ministre Judith Suminwa Tuluka oya yambaki Mouvement de Libération du Congo MLC, parti cher ya mwana boka Jean-Pierre Bemba Gombo na cadre ya consultation pour la formation ya gouvernement. Yannick Moulengo. Bayi Mouvement de Libération du Congo pe bali na ye bango bazaki na masolo na Premier ministre na hôtel bon ba critères ya nomination ya ba membre ya prochain gouvernement. Bayi MLC bazaki édifié na vision ya Premier ministre Judith Suminwa na hôtel bongo formation ya équipe gouvernementale na ye. Oyo esengeli bongo e salema na mikolo mizali koyana koyokaka greffe ya gouvernement. Bayi Mouvement de Libération du Congo pe bali na ye Tolobi MLCA oyo bakumba maki epa ya Jean-Pierre Bemba Gombo bango batalisi ete bazali kota la direction moko na Premier ministre na oitali ba préalable ya ko remplir ba oyo balingi bazwa ba poste ministériel. Eve Bazaiba, secrétaire général ya MLC ye azoki maloba wapi atalisi ete Premier ministre alingi bongo a réduire train de vie topé misolo oyo ibimaka na ba institution. Oyo pona ye ezali ide moko malamu. Boyo kaye ndenge ya betingonga. Elo lingomba politique ya MLC na baninga baye bayambamaki na mama mokonzi ya gouvernement lelo tosololi ndenge nini gouvernement e ko salema banani o basengeli kozala na kati ya gouvernement pe tokendeki pe kosola lokola programme ya gouvernement ko bima na mikolo miye biso baye tozali na baponami na Assemblée nationale to meka ko soutenir to ebandenge ni to ko soutenir programme wana ya gouvernement. Bongo na kati na yango na gouvernement mingi mama premier ministre alingi kozala na bato ya siki yo bakoki kosunga ekolo to longwa na makama etozali nango social ya population na bokengi bwa mboka bomoko bwa mboka et puis kotombola ekolo na biso non seulement kita mais pe koyebana na niveau ya Afrika pe na molongo mobimba. Esengeli koyeba ete Premier ministre mama Judith Suminwa Tuluka akobaki na ba audience ti na pokwa sima ya MLC 3 regroupement mosusu eyambamaki ngonga ebeti. Kaka na cadre de la consultation, Premier ministre Judith Suminwa Tuluka yambaki pe regroupement politique AUNC oyo ezalaki conduite epai ya Vital Kamerhe na bobimina ye abetaki ngonga boye. Yannick Moulengo azalaki na bango bolanda. Todi omona mama ministre wa Yambo tosepeli mingi na ndenge abandi musala ya lelo eza mbala mibale tomona ye eza pour la formation ya gouvernement ba critère ya zui ya représentativité ya compétence c'est-à-dire koyeba musala ya mwasi pe ba PC valeur na pembe na mobali et puis kotala nani akosala nini na place nini tomoni kezali malamu ya mibale toza d'accord na ye tosala gouvernement ya mokete mais tosala pe ya munene mingi te mais ya moke mingi te ya munene mingi te et répondre na ba besoin ya mboka na biso na za bitumba mboka na biso za Sénégal te oke obimi bala moko lobi 25 ministres et bandi bala moko non c'est 2 345 000 km², 100 millions d'habitants. Il faut tenir compte de ça. Mboka na biso za France te mboka na biso za Rwanda te za Uganda te za Tanzanie te mboka na biso za nzoku na RDC faut za na gouvernement ya nzoku mi bato bayi kosala réellement mosala ya misato to sepeli po la mama azana mutu na ye programme ya 145 territoires ya président de la République donc bilanga il faut moto ali ate boete et puis bilanga pona kosalango il faut mai il faut courant il faut nzela pour l'évacuation et kopesa pe misala na ba jeune babiso lieba tambola karabazela kosinga bambongo tango yiso takanisi makanisi na malamu pona biso to lobby congolais nyonso modorde to telemanano to sisa bitumba to sunga ba FRDC ba sisa bitumba o bazana maele mususu puisque biso to kotelaki ba Rwandete to kotelaki ba Ugandete pona biso soki lelo kaka Rwanda lobby na Uganda balongo na Congo bitumbe siliti boete. Premier
ministre Judith Sumina Tuluka mbaki lisusu regroupement politique ya prédécesseur naye Jean-Michel Sama Lukonde Dynamique agissant et bâtissant wapi balobela ki likambo ya formation ya gouvernement. Janik Mulengo. Simanaye koyamba bamambo ya présidium ya Union Sacrée de la Nation, Premier ministre Judith Sumina Tuluka a démarré ba consultation na ba regroupement politique a bandaki na koyamba dynamique agissant et baptisant ya prédécesseur naye Jean-Michel Sama Lukonde awa balobelaki format ya gouvernement oyo ekobima et sengeli ezala gouvernement oyo ekoya kokitisa train de vie ya institution na bobimi naye Jean-Michel Sama Lukonde abetaki ngonga boye watoya wa lelo na invitation ya son excellence madame la première ministre watoya wa en tant que force politique il y a Union Sacrée de la Nation, Force Wana eza dynamique agissant et bâtissant. Eza na Katiango 47 députés nationaux, naba députés provinciaux. Invitation oyo tozui eza po ya masolo ya formation gouvernement. Formation ya gouvernement oyo ekosala na vision ya son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na masolo te awa lelo son excellence madame la première ministre a pesibiso d'abord vision oyo ya format oyo tolingi toza na gouvernement oyo eza gouvernement oyo ko réduction ya train de vie ya ba institution gouvernement pesa na dynamique wana ya ko réduire train de vie ya ba institution to yokie to pesie pe ba proposition na biso et puis masolo misusu ezalaki ba profil oyo tolingi ya batu oyo bakosala na gouvernement oyo ezoya eza profil ya batu oyo baza na compétence profil oyo ezo tenir compte ya genre pe ba jeune pe baza na kati biso toyebisaki pe vision na biso na contribution oyo tokozala nango na gouvernement oyo po biso nyonso toza na sima ya son excellence monsieur le président de la République yango tokopesa soutien nyonso na gouvernement oyo ezoya ou ekozala dirigé par madame la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Toyebisaki que totikali disponible pour masolo wana ici la mbangu pe gouvernement ezala déjà formé parce que ezana ba attente belé na social ya population na biso. Esengeli koyeba ete premier ministre azali kaka na poso moko ya pamba tope 7 jours pour na kosilisa ba consultation oyo. Gouvernement ezali na ba défi ya makasi esengeli relevé social pe sécurité na ba territoire nyonso ya école Congo démocratique. Ngonga ibeti. Nabasongo Susuna Mobembo na Goma na Nord Kivu, vice-ministre ya Défense nationale Sami Adubango a sengi la population ya Nord Kivu alanda bilobela ya balabala te atia confiance na ba FRDC pe commandant suprême na bango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Puis respect. Il y a un seul message que je dois passer pour la population de Goma. La population doit être courageuse et compter sur le chef de l'État qui est le commandant suprême et compter sur nos vaillants militaires. Et tout ce qui se passe dans la ville de Goma est lié, comme vous venez de dire, à des intoxications. On veut amener la population à une psychose pour que la population comprenne la situation devenue dramatique. Mais je pense que c'est le jeu de l'ennemi. Nous ne pouvons pas céder à ça. Nous comptons sur nos éléments, nous comptons sur leurs responsables et nous comptons sur cette population qui elle-même, elle est une force pour nous. C'est à ce terme-là que moi je peux donner un ou deux messages que je devrais. Bien sûr, je le fais sous contrôle du VPN et excellent Jean-Pierre Bemba. Chef d'état-major général ya FARDC Christian Chiwewe Songesha akabaki parade moko monene ya FARDC police nationale congolaise lundi 15 avril 2024 na camp lieutenant colonel Kokolo Wapi a rappelé ki mapinga mission na bango pe akebisi ba traître nyonso bolana. Qui le payera? Vous n'avez pas l'intérêt
il y a pour collaborer dans Monguna. Vous n'avez pas cet intérêt-là. Parce que nous parlons de la devise, la trahison. Kati nabino, tokandenga na lobi, mboka na biso eza na bitumba. Nous sommes en guerre. Mais, chose grave, tozana batu oyo, bazo corrompre bango facilement, bazo tindika bango, ba poser ba acte ya mabe. Et puis batu oyo bazo tindika bango, bazo kaka batu na biso. Plus grave, des fois nos politiciens et les secrétaires, parce que Bolandi Landi Yango na ba télévision, bazo lakisa ba homme politique, bazo instrumentalisé ba militaire na ba policier. Yango na profité na minute oyo, parce que na Lubumbashi, bakangi ba officier ya armée, bakangi ba policier ya police, baza na Kinshasa. Awa na Kinshasa, tosito kangi ba officier mosusu pour la trahison et avec preuve. Et eux-mêmes passent aux aveux. C'est grave. C'est grave. La lingina nona tunayo. Oza général, il y a FRDC. Oza général, il y a police. Oza colonel, il y a FRDC. Oza colonel, il y a police. Ofandi na ville. Oza na mamutuka na yo. Oza na mwasi na yo na bana na yo. Okei ozongi otali mwasi na yo. Omati ozongi otali libota na yo. Mais olingi babenga yo rebelle. Olingi vraiment babenga yo rebelle. Est-ce que oyebi signification ya rebelle? Yo vraiment offendi? Oza na yo kivyo? Ozo sala mosala na yo bien sans problème? Mais un politicien ailleurs, Ozwa boye, Okokoma boye. Mais qui a trahi, trahira toujours. Nabasango mosusu ko constitutionnel et sejaki na matière ya correction ba erreur matérielle na kobenga na audience publique lundi 15 avril 2024 na 10h na salle Marcel ya ya cour de cassation. Maître Christian Kisina Toussa Mokeba avocat ya juridique la majed oya fundama ki pona erreur matérielle na ko constitutionnel azali kobetsa ngonga pona kopisa position na bango azali nzela ya allo. Par rapport à la requête ya regroupement AIN, vraiment eza aventure tout simplement parce que dame wana aeko attaqué honorable azana 120 voix. Donc, regroupement na bango mobimba, exactement na 3006 voix. Alors, honorable yé moko aza na 3133 voix. Donc, ils ont juste une vaste blague. Donc, et puis, tous qui fait une audience le ministère public déjà a voix ici bango. Requête na bango est irrécevable. Bon, et ça, qui monte ma matière, parce que selon ma résultat ya CENI, pour biso toza bango, aza na 120 voix. Aza 8e na liste na bango. Donc aza 8e, aza na 120 voix. Mais, eza ki monte mamade kaka, bon, je ne sais pas, aye ko attaquer honorable, Géry Dikala, au moment honorable, aza na 3133 voix. Donc honorable a l'équipe totalité ya
ya nani na bango modi recoupement na bango mobimba bavoi bazwaki na kuna honorable aleki bango donc ezaka motema mate ezaka motema mate moral eza vraiment au zénith parce que ntango totali baresultat ya seni en tout cas tomoni ke ye aza ata na point moko te batie banani chiffre moko imaginaire comme quoi azwaki 724 voix sans aucune preuve ata moko eza te eza justice soki oza na prétention moko boye il faut oprouver yango avec ma preuve donc aucune preuve et puis ministère public fait alobaki action na bango irrecevable. Mwana Boka Prince ilanga moka ba communicateur ya tiki gagna union sacré bumba iye na élection ya gouverneur ya Kinshasa veli ko beta ngonga pona kozongisa nzela ba bazali koloba mabe pona bokutani ya secrétaire général ya UDPS Augustin Kabuya na ba député provinciaux ya union sacré azali bongo na bilia Purice Pembele pe Christian Makutu. Bon, ngai pe na kokamwa mingi soki bato bakosatake contre Augustin Kabuya oyebi mission ya parti politique ezalaka bozwa pouvoir pe soki boboyi pouvoir boconserve yango pour toujours. Alors IDPS eza na pouvoir na motema malamu base décider babino lisangana ba patriote mususu nyonso o basangana ba parti politique to sangana to kogere na bango esika moko nde yango esali kobotama ya o toza kobenga union sacrée en consensus na kati ya union sacrée nde bayokani ke toza kosala musala esika moko ils se sont répartis charge comment bakoki ko servir ba congolais. C'est à ce cadre là que babimisi na ba province nyonso mais par rapport à la province ya Kinshasa hôtel de ville bapesi IDPS na MLC présidence et assemblée provinciale bapesi AC4 et soki olandeli répartition na ndenge salami okomona ke AFDC azana kati ba parti moko eza membre ya coalition na biso eza na kati et Augustin Kabuya en tant que secrétaire général ya IDPS yende aza ko représenter valablement l'autorité morale ya plateforme na biso ezali bongo union sacrée eza normal na ba exercice pe na ba attribution na ye akutana na ba députés provinciaux oyebi ba députés provinciaux bazali préparation mobimba o ba parti politique basalaki poto gérer bien il faut tous na ba députés ne ba ko élire ba gouverneur ba ko élire pe ba sénateur où est le mal soki Augustin Kabuya asololi na bana ya ndako na ye puta ye mutu azali émanation na bango yende afutaki donc na kombo ya parti yende afutaki caution pona bango bakoma lelo ba député provinciaux po basalela bango bapesa bango ba sénateur bapesa bango gouverneur na tête ya ville ya Kinshasa tout comme na ba province nyonso où est le mal to yebi biso nyonso ke union sacrée apesi Daniel Bumba edi Yel Molangi MLC IDPS na gouvernorat ya province na biso et to yebi AC4 o bazali membre ya kati ya union sacrée bango bazui présidence ya assemblée provinciale et AFDC azana kati ba parti nyonso bazana kati nakanisi kuna débat ezate batika Augustin Kabuya calme le secrétaire général Augustin Kabuya zala kimia biso mouvement de libération du Congo toza d'accord na yo na ba constituant nyonso omona même le secrétaire général ya AFDC asali comédie moko to yebite tozota la réaction parce que to mona ki déclaration ya ba députés provinciaux membres ba députés provinciaux ya AFDC pe na kati ya ba répartition baza ba membre na kati ya bureau baza na place na bango. Donc nous faisons confiance à papa Nabiso Bahati Lukwe, bon c'est qu'il est sage, à côté qu'on a sagesse auto yebi banda libela, mais l'autre là où il a commis rebelle, toujours comme moité, mboko est commis bongo. Lobina tongo mutomsa koko la muka, et ils se sont qualifiés en M23, to yebi ndenge na bango, batika bango. Badongolo miso bazo ya papa luka bati ambunga mbunga na classe politique ya Congo mingi na muto ya Kinshasa, to yebi ke bazali ba envoyer ya diable o ba yepo ba détruire biso, mais match kolonga te. Union sacrée abimisi kaka bato baza na liste wana na hôtel de ville c'est Daniel Bumba et Edi Yeli Molangi mutu mususu azate bao ba ye comme ba rebelle to yebi position na bango et tozo senga ba kinoa na ba député na biso basa la juste volonté na biso et c'est ça notre appel.
Union des femmes du Congo, il fait que Kamamaka na Mama Anne-Marie Makwebo, Badalaki na beaucoup de réunion week-end et l'équipe pour la Polengele. Présentation officielle, il y a ticket gagnant Union Sacrée, na moto, il y a ville province à Kinshasa, Daniel Bumbape, et dit Iyeli Molangi, samedi 20 avril 2024, à Piris-Pende. Ndenge ba mesana kosangana semaine nyonso ba mama ya Union des femmes du Congo ifek na bokuse moko ya ba structure na kati ya mouvement de libération du Congo MLC na bokuse oyo ekambamaka na mwana mboka mama Anne-Marie Makwebo ba sangana ki lisusu mokolo ya vendredi 12 avril 2024 na siège interfédéral ya mouvement de libération du Congo na commune ya Kasavubu na avenue enseignement pour na ko sensibiliser ba membre na o etali bongo présentation officielle ya ticket gagnant ya Union Sacrée na moto ya ville province ya Kinshasa. Boyoka yemoko mama Anne-Marie Makwebo ndenge ya betaki ngonga. To balaki semaine passée to sala ipo na comité mais yango to lobi o lelo eza makambo ya comité te eza pona koyamba bana biso ndenge nzambe atindeli biso bango ba ko bongsela biso Kinshasa ezonga miroir baza na projet belé o baza nango na motema pona basala yango tozala ba mafe tozala esengo makasi pote Union Sacrée etindeli biso bango yango ne lelo tozala esengo tokutana tozala kwa témoin de Jéhovah na papa na ba mama to kota to muye mayo pona Edi Yele na Gilles Bumba to se la bango pa ba mona te solo po baza na projet pona ko bongisa tsisa na biso tala Edi Yele aza mutema ya bonsambe nzambe atinda ye na Kinshasa awa pote alongola ba mama na passe ba lelo mama fake bo la témoin de Jéhovah bo bête à porte ezala mobali ezala mwasi to sangana to yawa samedi le 20. Esengeli ko ba ite ticket gagnant ya Union Sacrée pour na élection ya gouverneur et vice-gouverneur na moto ya ville province ya Kinshasa ezali composé na mwana mboka Daniel Bumba Lubaki lokola candidat gouverneur pe mwana mboka Iyeli Molangi Edi lokola vice-gouverneur. Gonga Ebeti. Nabasanga bokusi senyo ko ba été Moussa Mando jeune cadre ya PPRDP ancien vice-ministre ya hydrocarbures a utiko boma mwasi na ye na kombo ya Kadija Alissa oyo azali na nationalité malgache sima ko beta ye makasi pe amemaki na hôpital initiative plus ya ex 24 novembre kuna nda jeune saki molimo et pa ya ko nzambe bokozwa ka ba détail na ba édition ezali ko ya Kaka na basanga bokusi yango be balisusu ete nzoto ya kondosha ka Congo président ya Asbel artiste en danger kundamaki mokolo ya dimanche 14 avril 2024 na nécropole entre ciel et terre na commune Ntele na présence de famille biologique pe ba artiste. Bientôt na l'écran na bino bozali ko yamba épisode 3 ya Jelem Talk initiative ya maître Guy Lwandombo yo cadre oyo etami pona échange na bilenge na ba domaine ebele Yannick Mulengo Rachel Moula. Voilà le cadre Jelem Talk, un échange à bâton rompu pour vous forger, vous parler des notions telles que le leadership c'est quoi, comment on prépare son avenir, comment on prépare sa carrière professionnelle. La force de l'intérieur, c'est de concevoir des choses sans partager avec les autres. Quelqu'un d'ordinaire et qui est resté au service de tout le monde. Ah, ça c'est trop fort ça. Quel conseil le grand Guy va le donner à la jeunesse de rester le même. Rien ne change en vous. Toujours à l'écoute, toujours au service, toujours dans l'humilité, toujours déterminé, toujours avoir des objectifs, toujours savoir ce qu'on veut dans sa vie. Il faut toujours garder ces valeurs-là et respecter ce qu'on appelle un être humain, qui qu'il soit, peu importe son rang social. Tosuki abande kobandi basanga ngabeti pona basanga ya mokolo ya lelo lundi 15 avril 2024 ce qui bo sepeli matoni na Christian Makutupe tedi abwana boye bakekisa makuta zaki na sima ya bilili botika malamu na kokoba kolanda manaka la télé vérité dege tolo barakaka kimbe ya kolonzambe ekoba toujours o mabota mavino